ngai. Oye epai na ngai bino nyonso oyo bozali komona pasi mpe bolembi na likumba. Ngai moto na kosalisa bino mpo koka kofanda na kimia. Pamba te nazali moto ya motema malamu mpe ya boboto. Ozala basali na ngai mpe boya kozwa mayele epai na ngai. Bongo bokokoka kofanda na kimia. Kosalela ngai ezali pasi te, mpe mokumba na ngai ezali te. Amen. Amen. Alors, Seigneur Jésus-Christ, azote ya peuple. Alors, voyez, epai na ngai bino nyonso bozala na mokumba. Ngai mutu nakopesa bino kimia. Pongana za mutu mutema malamu. Bokoma basali na ngai boya kozwa mayele epai na ngai. Po musala na ngai eza pilote. Eza nango pasi te. Amen. Amen. Tozotala Seigneur Jésus-Christ alobi na première étape tokende epai na likumba na biso. Ça veut dire abengi biso na présence na ye. Poto décharger ba charge nyonso eza pona eza kati na biso. Mais na place mi bala lobi boya bosalela ngai. Boya poko basai na ngai boya kozwa mayele pai na ngai. Na suka lobi musala na eza kilo. Ça veut dire ce qui tomona musala nzambe pasi. Ce qui tozomona nzela nzambe compliqué parce que toke na présence nzambe te totiki mikumba en premier lieu et puis tozwi mayele te et pas ina ye poto yeba kotambola. Parce que ce qui tozwi mayele pas ina ye poto yeba kotambola na nzela oyo. Moi to mona musala ngo kilo. Moi to mona ngo compliqué. Moi to mona ngo pasi ezate. Mais tozwa mayele pas ina ye. Bible ezo biso ke nyonso bokosenga na kopesa bino. Muto kosenga mayele na kopimela yango. Ça veut dire tokoki kotambola na présence en Nzambe te sans sagesse. Et puis tokoloba te ke Nzambe ye moko kopesa biso totambola neno lino. Muto azwaka te soka sengi te. Yango Nzambe apesi biso occasion to senga. Toye na présence en Nzambe. Yo moto ye na présence en Nzambe oza aposa osala na ndenge yo moko. Mutu soka ye na présence en Nzambe eza lokola o se profite belobi to mitika lokola mbeka eza offrande. Na ndimi te soki bozwi offrande na époque batie na etumbele offrande wana ndenge efandi wana eagisa. Mutu azotumba offrande yende akosala ke fona ntango na position oyo po moto ntango ekopela esala bo. Biso bazosenga biso tozala lokola offrande. Offrande eza oyo tomitiki Nzamba guide biso. Tomitiki Nzambe moko atambwisa biso. Tokomitika ndenge nini? Soki tosala makambo selon biso. Tokomitika ndenge nini? Soki kati na biso toyeba te lobenge kosala. Seigneur Jésus-Christ Nzamba aloba na ange akutani na Daniel. Ayebisi ye Nzamba ayokaki losambo no bana kosenga kala. Mais Nzamba arépondaki yo mukolo o comprenaki. Daniel a se soucié pour la nation na ye. Abandaki kosenga kala. Mais réponse à Daniel eyaki te mukolo abandaki kosenga. Réponse à Daniel eyaki te mukolo abandaki kosambela. Réponse à Daniel eyaki mukolo a comprenaki. Tokoki kosenga. Tokoki kosala nyonso lingi, tokoki kolinga Nzambe, tokozala na zela koya na présence ya Nzambe. Mais soki tozo comprendre na biso te, eloko moko te tozosala. Ezosenga nde to comprendre po to bénéficier. Ba Daniel bakendaki na bawumu, je ne pense que tant bazalaki déjà maintenant Daniel mayele ezalaki na je ne pense pas azelaki akoma mokolo po banosengela peuple na ye. Non. Abana kosengela kala. Il est dans le bac à chaque fois que tu refuka maotala na direction ya Jérusalem pour la conseiller la Jérusalem. Mais Nzamba ya ko répondre Daniel mukolo sosolaki. Ça veut dire toko kosala nyonso. Mais toko zuwa mukolo toko comprendre. Parce que mundo ya
comprenaka ye mutu mena akomaka na chemin mena ya nzambe. So totali na ba prophète na Bible. Il y a des moments ba prophète basalaki na ndenge na ba. Mais tant que ba intégrer nzambe. Donc totali avant ya ba prophète na après ba prophète. Au moment na tango balobi Pierre azoloba mbisi. Butu mobimba asali na ndenge na ye. Mais tant qu'on comprenait qu'il montait où la monnaie est sur le côté, tu connais qu'on a pas donné la nouvelle on a continué à nous ambitieux, tu connais personne n'a gagné. Ça veut dire on les salades n'a pas besoin de cette compréhension non. Que bon, on a nous ambitieux, mais nous doit côté na yebi, tu connais personne non. Ce que tu dois comprendre est la présence en nous amène donc bénéficier de na donc on va pas autant on a nous ça nous amène. Donc on va dire mutu aza na compréhension te akokotanga na mosala na nzambe bien ebe biso moto oza na moment ya grâce. Imaginez maintenant dans l'Ancien Testament degré baprophète bazalaki moto bazalaki nango soki Élisée akokaki kobénéficier na Élie parce que Élisée akomprenaki Élie azalaki prophète moko azalaki ultra compliqué. Mais Élisée a bénéficié pour comprendre. Pour comprendre les gens facile. Donc comprendre quand même. Bible yemi sibi so batumi bali ba ko tambola nzela moko te soki ba yokani. Donc oyi ko tambola na mutu nzela moko te soki to yokana te. Po yokana ezani. Soki mutu azokende na nzela oyo, ngana azokende na nzela oyo. Eza pa pasi zokende kokuta. Poto kuta na isinge to tambola nzela moko oyo azana nzela oyo azana nzela oyo tie mitambe mibale na nzela oyo tie mitambe mibale batu pe fo batambola nzela moko isinge bazana objectif pe moko oyo esalaka batu nzela na bango bazotambola ekende tina destination même na bandako tomona ba couple oyo bazalaka partageaka ba idée bapesanaka ba idée bavansaka plus ke bako basalaka na makambo na bandenge na ça veut dire bon, ils sont mis balés, tous ceux qui ont un objectif moko. Ngana tous un cosa, totonganda, par exemple. Mais ngana yo tous a vraiment un objectif, on a totonganda. Autant au moment où il y a des choses sur la pensée, la mission de totonganda. Ça veut dire la bonne ensemble pesa bon. Tant tous autant ensemble, n'est tout ça bon. Ceux qui ont un objectif différent, donc c'est la mon côté. Tant autant voilà nous ça ensemble, ceux qui ont un objectif différent, donc autant voilà c'est la mon côté. Donc, est-ce qu'on doit seguir le ça? Ça veut dire que quand tu as une vision na musai na nzambe, quand tu as une vision nzambe, biso ni so comme l'objectif moko, ndé to kotambola nzela moko to ko atteindre objectif. Mais ceux qui to tambola na nzela moko te, to komona musala nzambe wale komi kilo. To komona ngo musala nzambe komi compliqué. To komi mona musala nzambe lete komi passe. Awa Mathieu na Mathieu bazo biso Seigneur Jésus-Christ ye moko azolo oya kozoma yele pai na nga boko basai na nga po ngana za mutamutema malamu musala la nga ezala ngo mais biso de to sengeli ko yeba ndenge nini to sengeli ko sa verso na lo ba ngomi ko isala nga passe Paul azo regretter alobi peuple Israël et ça la nga passe parce que basala ba sacrifice ba pesaka mais loko ezaka passe bana bango ba yebi te ndenge ni basengeli ko sa ko yeba te ndenge zingi ça veut dire Paul azo regretter parce que bazo comprendre te bazo kota na vision oyo te oyo ekomi parce que bango bazala na vision ya tango kala oyo bazalaki ke foto tumba ba meka ndenge osala ba sacrifice oyo Paul azo regretter oui oyo bazo sala basala yango mpona bolingo nzambe basala yango mpo balingaka nzambe mais yango te eza sikoyo sengeli basala na moment ofo bakota na vision mosusu yango mpona zo regretter basala ba sacrifice basala nyonso basala mpona bolingo nzambe lokola biso na kati esika tosalaka nyonso bolingo nzambe tokozala te parmi bachrétien oyo baza ba exemplaire oyo tokoki koexemple na baeglise ebele na moki oyo tozala yango na basacrifice oyo tosalaka na baeffort tosalaka na komipesa oyo tomipesa mais eza na eloko moko tocomprendre te eza
tokoka koajuste te. Tokotambola nzela moko ndenge nini soki tozoyokana. Tokotambola nzela moko ndenge nini po toréussir soki biso nyonso baobjectif eza différent. Tokoréussir ndenge nini so baobjectif eza différent. Comment tokozwa oyo vraiment esengeli tozwa? Amen. Amen. Oyo réellement faut tozwa tokozwa ngo ndenge. Tokoki kozwa nyonso. Mais peut-être tozozwa mais toza à côté na oyo tosengeli kozwa réellement. Peut-être toza à côté na oyo esengeli tosala réellement. Ozwi mosala na entreprise okendaka chaque jour. Mais oyebaka na ote na mosala wana nini mpona sala. Bakokontinue kogarde na mosala. Po ofutamaka chaque mois. Faut continuer kosala mosala wana. Esengeli oyeba ke entreprise na biso eza entreprise ya prestation service par exemple. Na prestation service mosala tosalaka yango soki tosali boye yango nde esalaka to atteindre objectif oyo. Objectif to atteindre yango kotelaka biso mbongo. Mutu nyonso na entreprise nyonso aza yebi oyo basalaka stratégie ni basalaka mpo mbongo ekota. Ye nde mutu akogarde na entreprise no oyo azoyeba te esepele asengeli kosala. Toyeba oyo nzambe abengeli biso en première ligne. Toyeba oyo nzambe abengeli biso en première ligne. Soki oza se soucier oyo nzambe abengeli na première ligne, yo moko okomprendre différence oyo okokoma nango. Yo moko okomprendre différence yo moko okokoma nango parce que omipesi na oyo nzambe abengeli oyo première ligne. Bible ezotalisa biso ke tokoki kosala nyonso tokoki kosala mais mutu oyo Bible elobi comment mutu akoki koloba ke andimelaka nzambe soki baevre azosala ezokonkorde te na kolinga nzambe. Baevre eza ebele action nini yo ozopose kati na ezomonana ke oza mutu akoti. Qu'est-ce que avec nous, les églises oyo, nous avons tindi mutu, pour la côté à batou, pour la mission moko eza munene eza na niveau mondial, obisonno stoye. Maintenant, moko kati na biso on va toujours se poser question. Na mission wana oyo tozana au principal l'église oyo, à part nanga eza ni. Amen. Amen. À part nanga personnellement les amis. Parce que la cause de la ce n'est pas pour rien. Par contre, quand on va parler de Jésus-Christ, mission n'a pas déjà établie. Ça veut dire qu'on contacte la mission de Jésus-Christ. Tant où Jésus a sous-souté, va continuer mission wana. Parce que va aller connecter la mission wana. Maintenant ce que biso, toza connecter la mission musala na Nzambe. Les gens sont comme na qui, biso to tika la musala. Eza question. Tokotika la kosala nini? Po totambola nzela moko na harmonie. Esengeli toyokana. Na koyokana wana biso nyonso tozala objectif moko. To comprendre. Il y a des fois on sait entendre le kosenga mais on peut moko tuna. Oui, to tuna ba na problème. Il y a des fois, on fait le tour, on tourne bien ça, maman. Petit yo, poussa, au salaire, et la poussa, la moussa, et là, les amis. Pour l'année, au temps, à pembeni. Et il a rabis au peu au fond, pour l'année, au temps, pembeni. Nous allons pas répondre, yo. Mais d'abord, on va à un niveau pour poser question. C'est qu'on doit se soucier, la moussa, dans sa moussa. Mais si on doit se soucier, la voiture, tu vas poser question. Comment on ça là pour na contribuer à la mission non mais comment il sera me pousser innocemment na évidemment ça va pas papa mutu comme compétent mutu ezobeta ye pour musala minga zala
mokolo na bana ko na zwa makambo ko na baloteya musani innocemment comme ça innocemment et ça il va passer c'est que peut-être ce que zui mutu a kosungo na koteya charge pour la minute na mutu na na ba ka musala de se koteya so peut-être zui mutu pour na kosungo na koteya peut-être na koteya moi ta ko koteya moi peut-être mutu moi ça na passer c'est ça penser que ka boye na bomwana ka innocemment et puis la panique se soucier na côté na bandi ko se soucier na biso il faut faire ce que faut na tanga bible na bandi ko tanga bible ko la ndenge ko kolekana ta kaya classe et mais c'est ni sanga ko tanga bible ya on peut sanga non donc bien sûr mais to ko na ba donc mais souci oyo et provoquer et lo ko nek déclenchant on a monaki innocemment na bukono na zaki na mais lelo peut-être na comprendre autrement juste pour attirer ceux qui ont se soucier la mission oyo wana comment na ko sala pour soutenir mission oyo peu importe na manière mais son nzamba ko utiliser yo nzamba ko sala lelo na manière oyo pour se sentir que pour accompagner musala oyo ngafuna sala boyo et comment na pe na manière yo ko sunga nzambe pe ko sala et to sala o ndenge se ne ça nzamba kosunga yo kosala ndenge osengeli kosala nzamba tia biso nyonso bato ndenge toza koye biso mutu moko te aza libre ye adota nyonso na mutu mais ce n'est pas que nzamba koya koyebisa yo aya so koyebisa yo ke ndenge eza koye fo osalela yango boye non eza loko yo mena koexploite yango mais souci na yo principal na motema no ezalaka nanu nini na musala na domaine nyonso parce que na toujours dans le ministère na papa Ezekiel ko mukela verset wana na ministère nzamba pesi je crois que entre ba Corinthiens Paul mutazo pesa détail ba ministère ba mususu nzamba bengi ba ko ba sala rapo ba mususu ba terre ba mususu ba contribuer financièrement mais na do oyo zana ngo e ko exploiter ndenge ni nzamba ko doter yo ba moyen ndenge ni so ko se soucier de la mission na lui. Ce qui a donné ça pour évangéliser. Comment dire qu'on dote yo na puissance et évangélisation, ce qui ont se soucier de. Comment nous avons doté yo na prophétie, ce qui ont se soucier de. Parce que maintenant ils en ont. Mais exploitation nango comment si on se soucier de ça va doter yo nango. Comment yo ceux qui ont ça na do ya servir financièrement l'église. Nous avons fait ça pour doter ba moyen na ndenge ni soko se soucier na ngote. Parce que tant qu'on se soucie de ça va pour doter ba moyen capacité ko salela musala wana. Mais nous sommes se soucier de on peut arriver ndenge ni. Parce que nous avons la nyonso. Apesa nyonso, neto saboye biso nyonso nzambe apesa nyonso kati na biso. Ezala mukolo eza mwa muke. Ya pas l'âge. Âge ezate. Surtout pour servir nzambe eza âge ezate. Tozotala na Psaume 119 nani azoloba, ne sais pas n'importe à Psaume wana, si c'est David, si c'est moi na David. Alors que nasa elenge mais nasa plus sage. Ba mikolo. Pour les nasa plus sage, pour nani Bible. Na suite pe ba lobi ba pesa qui s'il vous plaît ko lokela place wana ke. Parce que ngai na mi pesa kana ko yoka yo. Différence autour de ça na moté. Ça veut dire ngai na so appliquer, ya on zo sala na sala différent. Application na yo ko sala différent. Il y a pas l'âge pour ça. On doit s'appliquer ndenge ni. Souci na yo principal des amis. Bible est changer té, continue à changer té. Cherchez d'abord en premier lieu le royaume de Dieu. Donc dans le canal intérêt Nzambe, tous les restes ça va accompagner. Même la mort aux autres, ceux qui intérêt Nzambe à monnaie on a quatre. C'est par là qu'on faut. Ça veut dire que ça n'a pas don wana. On a tout, on a tout. Les femmes ça na Nzambe, on y a sous ce qu'on peut Nzambe, accès papa c'est pour le bon qu'on peut Nzambe réforme non. Tout ça na nyonso. Maintenant, ma moyen on a fait déclencher 4 habits. Ce sont ces là des bisondes. Souci
na yo na kati na nga na souci ya nini na fin na raisonner nini na kosala vraiment na sincèrement on a libéré la boutou pongi katali comme ça comme si ezo simba te po ene ezo simba te na mona mukolo na mama mukolo afanti ba chambre azo pesa mama posa ça veut dire quoi ya ko fandi sa ba chambre alkatela ki ko pongi na bona neti ba chambre boye moi des autres ko côté ça veut dire parce que souci les en église que na moni partir ezo simba te na me kana ko fandi sa bango ko so ide na ndeni so ko se souci à l'église te tant vous pensez na yo souci les en église Zamba ko déclencher parce que ton temps va ministère puis les loba na avec ba apôtre le bi ba Paul ba zo ki na ko teya mais tani apôtre moko oya tselaka oya samela ka pona Paul la première fois quand ba kutana Damas ko bone na bosa anani ye asa ko kende pona ko siamisa kusiamisa na ninga kolendisa ça veut dire biso nyonso na kati église to zone importance donc nyonso za kati na yo eza importance po église ekende liboso esengeli oyo ozofandisa esala oyo ozofandisa oyo ozokanga oyo ozobloke ntango ozofanda église biso ko avancer journée ozoyeba te oza parmi bato bazobloke église sans le savoir parce que oyo ozala nango esengeli esala mais ezosala te parce que wana oza na souci wana te souci neza kote mosusu biso nyonso eza liboko tokosala po église evolue après ezeki okotanga na version ya baministère taina 1 Corinthiens 12 bana taina koma bandeko mpona makambo etali makabo ya molimo mosantu nalingi boyeba yango malamu boyeba ndenge makambo ezali koleka ntango boyebaki nanu nzambe te ozalaki kobengana mpenza epai ya banzambe ya bikeko yango wana azali koyebisa bino boye soki moto azali koloba na nguya ya molimo ya nzambe akoki koloba ete lisu makabo ya molimo mosantu ekeseni kasi molimo oyo epesaka yango ezali se moko amen ndenge ya kosalela nkolo yesu ekeseni kasi nkolo azali se moko misala oyo nzambe asalaka na maboko na biso ekeseni kasi nzambe se moko asalaka yango moto moko azwaka nguya ya molimo mosantu mpona bolamu ya lisanga mobimba amen don nyonso mutu oyo azwaka na kati ya eglise eza mpona ye te amen don oyo yo oza nango na yo oyo nzambe apesi oto moko boye eza mpona yo te don nzambe atia kati na yo eza mpona lisanga mobimba mena eza bato mosusu mpe awa tokoloba mpe afali mpe amiloba antoka mungu ezala couleur ouverte nayebi nanga do nanga soki omipesi te soki oluki te soki ose sucie te okoyeba do na ondeni peut-être do oza nango eza tellement crucial tellement important na kati ya lisanga ya bana nzambe ekosunga bato me ozobomba ngo bible ezoloba na Ezekiel soki yo olobi tellement mission napesi eza ya koloba soki yo olobi bato baboyi na bango koyoka charge wana eza ya motu ya bato wana mais soki yo olobi te eke bato babungi charge wana eza na motu na yo eza na bacharge tomemaka sans le savoir eloko wana ekomeli moninga peut-être yo nde fo ampesha ngo na ndongo nzambe atia kati na yo mais moyen oyo empesha ngo eza te parce que kati na yo do wana ozotikela ngo tante e escolte papa Ezekiel okita po addiction ozopesela ngo tante donc oyo nzambe adote kati na yo eza mpona lisanga moko nalobaka eloko moko eza lokona manière ya kosaproche na mosali na nzambe te na mosuni amen na mosuni bato oza miso manière te ya kokoma oyo bapire oyo bato oyo papa alingaka mingi même le Seigneur Jésus Christ azalaki na 12 apôtres mais bible ezoyebisa biso ke alingaki Jean koleka mais moto alingaki ye mingi koleka ezalaki Pierre
mais il y a alingaki Jean. Ça veut dire, c'est pas la manière à moto boye, non. Ça veut dire, c'est spirituel. Donc, Jean a comme un associé à Seigneur Jésus-Christ. Il y a un autre qui s'appelle ça. Ça veut dire, ça n'a rien à voir avec physique. Ça n'a rien à voir avec moto. C'est plus spirituel. Et ça plus na bon zambe. Donc, biso ne faut ça l'effort comme spirituellement pour contact wana est différent. Ce qui est comme spirituellement. Peut-être que ça va effort, on ne se rappelle à papa, ben on attend ben on a encore c'était le rond. Vous avez que papa zo benga bien ngabo quoi. Ça n'a rien à voir ya musulu. Ce qui est bien à des fois, ce qui est bien à puis une semaine, ça n'a rien à voir à physique, ça n'a rien à voir ya bon moto, auto kanisa. Ça n'a rien à voir, je ne sais pas comment, mais c'est plus spirituel. Et ça plus na molimo. Tant yo mi pesi, o comme connecté. Tant on comme connecté, yo comme la personne est spirituellement na mon côté, il pas comme la personne spirituellement. Donc comme la connexion moko boye. Yango ko sala ko tambola malamu. Biso na sei to zaka dinenga, groupe dinenga. Ezaki soki mukolana bikolana zo mona ke beti yo na contact na papa zo simba te. Zo yima beto yo mo fa no asina sala ke lo mo zo simba te. Tika na bega ko sa confession, peut-être les filles de prière dans les kiti, peut-être parce qu'on savait que ce qu'elles ont simba boyete, c'est que l'eau comment comment. Mais ça n'a rien à voir na bon moto, ça n'a rien à voir na physique, mais c'est spirituel. Ce qui contacte na ngana musana nzambe zo simba te, c'est plus spirituel que bon moto. Yango papa le baka, to fanda la mwa mingi na ba marque. Hein, moi ma biloko mike to ko sumwa. Papa c'est question. Un côté chapitre 12, verset 8. Molimo apesa na moto moko maloba ya mayele, pe na moto mosusu nguya ya kuyeba basengele. Molimo wana se moko apesa na moto mosusu bondimi. Pe na moto mosusu nguya ya kubikisa bato maladi. Moto mosusu azwaka nguya ya kosala makamu isi. Mosusu nguya ya kosakola. Maloba euti na molimo santo. Mosusu nguya ya koyeba soki molimo ezali malamu to mabe. Mosusu nguya ya koloba minoko yeba na te. Pe mosusu nguya ya kolimbola yango. Kasi makambo nyonso wana ezali molimo se moko moto asalaka yango. Ye akabdaka moto na moto ndenge ye moko alingi. Amen. Comment? Nzambe ataka za biso banguya. Badon wana salango pona intérêt ya lisanga mo. Soki ngai na se société po dona nga esala. Vous savez, souvent, quand vous pensez à la silikaka, siliki bobu ni sanga. Bobu ni sanga na nzambe physiquement boyo ba maladi. Yango penate nerve kaka nzambe. O nerve ka plus nzambe. O yazo toucher na ministère. Amen. Amen. Ça veut dire nzambe pesi musala nzambe ministère. La tindio na mission que ça la boke ça la. Le plus dangereux, et ça, il y a tout chacun dans le ministère, dans l'œuvre. Maintenant, parfois, on va faire des besoins raisonnés, on a tout chacun dans le ministère, il y a tout chacun dans le ministère, il y a ça dans le Dieu. Mais il y a parmi, il y a des parmi, il y a des wana. Mais il y a des étapes en wana, il y a des sous côté, il y a des étapes à côté, est-ce que les étapes wana, ça va être Nanzete telemi boye. Koto de litape kaki na bimisa ba fleur. Ezongale moti ba mu. Koto mususu litape nyo setika ezaro kawa. Est-ce que batuta ba otala nzete wana ba ko sepela na. Nzete o to ko sepela ko tala o etoni ba fleur, le moni ke litape nyonso ezongala, ezara ba fleur, ezopesa bien. Tant muto tala bi nzete za kitoko.
parce que bitape mosusu eza kokauka te maintenant soki ngai naza parmi ya nzete wana bitape oyo ekauka ezoproduire te naza na différence na ngai ndenge na bato bakokonisa ministère mosala nzambe parce que ngai mpe nazocontribue na kofaire boite ministère wana toaka ndenge moko nzambe akozala na esengo na kotala nga na esengo ndenge nini nzambe akotala nga na esengo ndenge nini nzambe apamba